C'est totalement Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. et sous l'andamant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Avenue publique. Yeah, ndikuna gana zaku ebiso. Ndikuna gana. Bana poto, bana partout, balandi à vie du public, émission Elenge, émission Yagou, émission Kitoko, émission Obo Sepela Nango, émission to voter en premier tour, deuxième tour et en te. Merci à trop. Nazane singolelo parce que nazo ke fuyele bino artiste comédien oyo azo beta lisolo mangwele la validaire. La validaire tozaki na fête ya Ariachou, na fête ya fiancé Ariachou. La validaire na télé micro. Je suis impressionné par rapport à fait tu as CPLI. Mais je suis impressionné problème nini. Mangwele et celle nini. O bata mangwele mtema mabe. Soki mboko ezo bongate za pona bata mangwele na loboko ya gauche. Bongo likambo mangwele yo lobona fête ya Ariachou, problème nini. Nani azaki contre libala ya Ariachou? Est-ce que ba artiste et comédien? Est-ce que ba famille? Bongo lava likambango azu yango wapi toluka lava leader to solana lisolo. Pourquoi théâtre na biso zo progresser te? Théâtre zo kende liboso te ponani. Est-ce que zaka pona mangwele na loboko ya gauche toté? Ya on lisolo to beta lava leader lelo. Groupe Asami mokile tikala na maboko ya lava et les kakasu na TVT on suppose que groupe Asami est kufa. Lava leader aza incompétent. Topé, mutema mabeka wazolo ba mangwele na liboko à gauche yepaza nango. Ya on to solana la valider, nous tout bolinga lava, bolinga ka vie du public, bo partager ça moi bien et ça kitoko. Je pense que l'émission ko s'appelle ça Die Masuki, bale mande fa pembe et ko s'appelle ça Fils Kinkela, fiston Bastien de FB International, l'agence assure et ko s'appelle ça Fabrice Nteka le boss américain, papa du Val Kasongo. Ah c'est pas une émission où il y a sans complexe. Ah, c'est pas un ango. Dominique Kiele, mon homme stakata à Londres, c'est pas une émission où. Nolinga, Tokende, Tozana Wilson Tsonga, Nabilile, bon, on a beaucoup Sanderson à montage, Tokende, non, Tobeta, Sona Lava. Tolandi, avis du public toujours. Et bien voilà, la validaire, bonjour. Bonjour, Rabbi Mavinga. Lava yo na fête ya Ariachou oye ko pesa su batu mitema pasi yo ko basuma kamba ba mangwele lisusu. Mais oui, faut na yebisa na batu parce que moni biso na Congo awa motema be comme na priorité principale. Mutoko la muki soka le hamburger na ye, ale fufune masangu, ou bien ale kuanga na ye, na mutune ya la mer, ache moma temela mpanzi, atonde melimai, akamuluka na ko finga nani? Siko na finga nani? Abaleta cheka na finga Ariachou na mobile na ye di yaka na kamera ezaka mangwele ya mutema mabe mutesaka ndengwana poka yo bala te poka yo bala te siko bado ngofinga bato bala ni te mangwele wana e bandana suna 1970 e kosuka na 1979 e ka mangwele mutema telaka na lipeka na gauche moni lipeka gauche regarde mangwele mangwele oyo ngapela na ngana ngo yo be mutema be te ngasko na saka fort za mutema na saka fort na finga batu te na zaka même mutema bana oyo mutema be za bana basi to bana mibali na ba mibali na bana basi ya Congo ka osaka Congo parce que ezina peuple moko te na monde za na mangwele oyo lipeka ezaka biso ba congolais to akana mpona mutema be ko finga ba konzi ola ola mukabo o tsali kamera bani ko finga ka mutu ka boye eloko te boyebani te bomonana te bosola te nimbo te obandi kofinga ye olala la muki te na finga ba musicien obandi kofinga olala la muki te na finga ba comédie obandi kofinga olala la muki te na finga ba air nanga obandi kofinga olala la muki na finga vie du public olala la muki na finga vie du public Die Masuki na finga Rabi bala sakanini obandi kofinga eza mangwele oyo mutesala ka ndengwana eza mutema mabe et puis muto osama mwana asa conscient. Mutu mote bisanga na mokilo azo finga mutu sa conscience azati. De mangwele ezaka mutema mabe. Mutu sabiso de bebe sabiso mitu.
bato nyonso bona vérifier mapeka na bino soki otali peka gauche oza nango te changer momoko ba ngai nango te na biki mais soki oza nango kende bondelaka nzambe elimbisa ngai bongisa mutu na nga parce que mangwele o mobutu atikela biso ya motema mabe donc voilà nga nazosala bandeko na bacongolais bon vérifier botika peuple moko na monde ako vivre kwa bacongolais aza te peuple moko te na monde ako vivre kwa congolais peuple moko te. Ça c'est une révélation alors. Motema mabe c'est na Congo non. Et ça arrêté. Maintenant il y a révélé makambo. Maître Oumela, même de révéler ngo za Nzambe. Si ça met dans Besombo de style ça. Maître Oumela na ozanga orgueil. Talaka maître mutama bondeli. Mutako azana mangwele mais mutako mikitsa. Toujours comportement malamu. Azanga orgueil. Azana sans orgueil. Siko pese mbula boni. Bon, Nzamba pese 2 siècles et demi à Oumela. Merci. La validé. Donc Rabbi mangwele oyo eza mutema mabe makasi. Yango to bondelaka faut to sambela quand même surtout na besoin mboka na biso même bonga faut to bondela makasi to tika ko fingana to tika ko yokola mutema mabe yo ke ko lo baba éliminer batu nyonso ba mangwelo ya mutema mabe yo ndo tunenga keso binanga bo leader po sikoyo mboka bise bonga faut to sani yo mtu tunenga ndengona question yango na po mboka bonga to sani faut to bonga batu nyonso mangwele en commençant par moi to bomina nu yo bobana ko bomana ngai mutaliboso pa batel lipeka goje pa ti génération tika samangwele ndoko mona bato bakende bien parce que motema be ko makasi e ko makasi ta na kaso ma pièce mutuka pa ba nigérien ajaduka oyo awa jana ngote ja tenga nena abenga buja abenga mba moko abenga mister na ye iko ajaduka pesa moko ja nini ajela vanda chiko ajela abenga motaza afandi asumile secret akeko za pièce pa ndeko na ye aye nango sans intérêt apesinga na pesi mbongo asengi merci mais congolo ye pa na ye ko soma pièce mutuka yaza nango te ati ko soma rabi jamais wana asu congolais ba pièce na mikolo ezomona te kende yaka après na yo tika mbongo ngai no se fort na oela yo mais na maison elandeza wana nyoso nini mangwela motema mabe Ils ont même motema mabe donc totika motema mabe parce que motema mabe o ekoti na politique na musique na théâtre na politique batamangwele baza na église baza na nini na secteur nyonso tina bino na journalisme bazali na be miso bazali ba cameraman ba comédien batamangwele bazali mais yebisa parce que yo botal na 1960 on botal na 1900 on botal na 1950 bana 2000 ba mangwele ta mais bana moni ba kombe kuna lelo bisa batamangwele to bebisi ban mais oui Johnny Faye azana mangwele José de Londres azana mangwele Sabi Mokili azana mangwele Duche azana mangwele batu so ba apofirende plutôt basa mangwele bakale bituke bana bisu tula mangwele mais soko za mangwele na yo banda ko changer comportement le ba po ni na ko sa muninga na mabe aza congolais lokola nga aza email lokola nga po ni la valider makam oyo moniteke okozwa ngo pe o kompe atani église moko te ya rabatu makambo aboye non rabio moni na saki makasi na le gane fiske na nzia na yo pona bisa ba congolais ya monde entier que soki tozo bonga te lelo ezaka poto la mitema mabe mutako saoti so to bonga te lelo so Congo so bonga te parce que tout congolais mauvais to ciblé ba tout ko kingani to sa propriété biso tout nanga moko na kati toza mitema mabe tela mangole mbuta tikila biso ngo to lingana kate yoso so no mo siku so nga bon non to tie bakal teka congolais ke funa muninga ne pa munele ke makamno so beza lukuta poni ya mo ngozo mukanda tele niveau mangwele c'est quand même la niveau mtema mabe ngamona ndolandela mboko sa Anderson Laxa lpeka nao Laxa nani Wilson Laxa na komo landela bato za mangwele na iso zala boy est-ce que yokaki makamla valider alobaki aria chose ici fête abengisi bato bande ko ba ya to fête ensemble mais le ko yozaki prépare invitation bioté yeza la té ko ni mangwele za nini
Non, kosilika mingi te na be droit kosilika na be mututi hein oui mais est-ce que yebisanga siko soki ndeti yo longoli komo muninga nde ekoporteloni est-ce que mutu wa Thompson ezeka ya yo moko non ese fait yango de boza yo biloko pe tikala ena yo mutu bengisi te fait yango nga babenga bilider yaka tokende voyage ko tourne poto yoka osala émission mobimba mpo nini mangwele okay bokeba basala ba poison batimo ba poison boy ndeko mangwele za mutema mabe c'est pas correct, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas gentil. Moi j'ai ma vie, toi aussi tu as ta vie, tu as ta vie. Sala oza pour le domaine na yo. Sala on ka malamu. O mane nzamba ko élever yo. Nazo ko s'adresser na congolais ne sortir ngai. Sala oza malamu na domaine nzamba ko élever yo. Ngai la valider na saka makasa sa malamu oza na domaine na théâtre. Mais vous avez peine à poison. Na meleke onga moko. Ah. Mais j'ai les gars au aller au milieu. Tant na moni mutu na ko bomazate parce que na teli ba congolais nga pe na poison na tamo na bomba congolais te vaut mieux na meloka nga moko nyango na zaka mukono kufa pona meleke ngo déjà vous avez retardé to poison retardé ya te poison poison retardé na mukila te poison eza poison soko meli poison tu vas mourir. Pour arrêter la mauvaise campagne, pour arrêter, ça fait pas bien. C'est pas normal, et ça m'a militaire parce que moni, avec beaucoup de chagrin, beaucoup de compassion, beaucoup de regrets, beaucoup de pitié. Donc, nazoka passe dans mon thème que les Congolais, on ne s'aime pas. Voilà pourquoi à ta balle na biso football congolais ont progressé. Tu n'as pas joué mangoleza. Tu n'as pas joué. Mangoleza ali. Tu as joué 19 ans, 17 ans. Bazana mangolé vérifier bango komona. Bazana ngo. Talega lipeka gauche, sauter lipeka gauche, talega liboko gauche, moninga ade moko misato. Mangola mutema be mutako zango na Congo azate, tozana ngo biso nyonso. Ça c'est très bien. Allons-y, leader là, quels sont les programmes na yo, les programmes en mouvement bien que mouvement kufa déjà. Ouais, Sami Mokili. Jamais impossible. Et les kawa. Sami Mokili te ngale kan internet na YouTube. C'est moi zo le digital Congo tant Sami na longwa. Na longwa na monaki ke ngana digital ezo simba sute. Ezo simba te poni baninga ba. Parce que tozo yo kanté. Mais baninga ba tike bon ba longwa ki. Ngaza visionnaire. Taka nazali petit frère Yesu. Esaïe 53. Ni beauté, ni éclat pour attirer les gens. Bon yo petit frère Yesu côté ba beauté. Oh, mais oui. Sur Esaïe 50 lobini. Il apparaît comme une faible plante qui pousse dans le désert. Il avait ni beauté, ni éclat pour attirer les gens. J'ai trouvé ce place. Mais dans lui, il y a la joie, il y a la sécurité, il y a la vie. Donc, si on a Yesu, on a vie. Amen. Donc, on a été en train de faire moi, les camboyo. Toke mabe, na bande ko so digital, nga lo ngena. Donc, na ba on peut dire mangwele. Mangwele, oh, mangwele, c'est tous les plans mangwele ali. Partout mangwele ali, ya muté mabe. Mangwele zo mono. Ba c'est nyoso bazana ngo. Ato lingo bata mungo chongo tatouage mangwele ekomenaso kana mutu tango longo digital et ça moi bien té ça mo qu'il na poto groupe net kufi tout ça et té omoni présent Sami azali mutu na ngai ya lelo té d'abord âge Sami aza grand frère na ngai mais aza ami na ngai poto collaborer très bien tala Sami ngake poto na aéroport abinanga leader za dans aéroport leader na commerce donc yemoko ayebi na mama Nadine Balela abinanga leader groupe ngo kamba yango kana ko pe ko boya ti to boya na sali pe kilava orgueil mais habité ngaza muta komikitisa na muta batu taka ngana asumba fante ba client na ko ba client na habité leader tout ça besoin na yo to bani musala tana monique. Et si quand on a musala et simba souté n'habite na kolonga na dispute te na kolonga ba discussion te c'est mon carrément que non to soukeli biso na bino alors bande ko biso no sabe mission le quoi ba coquette na le bango ouvertement tide ba japonais ba que ça ba mission ba le n'importe quoi pour na combat Sami ngam na tinda bango ti ngai te donc nani baza pe na mangwele te baza nango oh baza na mangwele so ba tchao ba tatouage bo vérifier baza mangwele nga zo bisa bonyo so za mangwele mutema mabe
alors na suspenda bango nasi bango pour le moment nga mno dirige bino soda wana soda na pese mbota en passant grand mécano alors nabi eloko bosse zakate na suspendre bango après to sona président Sami habité baka bana na limbisi bango zongisa bango bazonga na groupe to travailler to voyager na coquette biso zoki chance na groupe na biso to voyager na coquette ma groupe so peut voyager groupe mo groupe so peut voyager te nzadi bazu mutu te voyager te mais biso bazu biso quand même batumi balé exacte que pour tout ça spécial mais zaka ngolu vraiment maman Olive nzamba pambolo makasi mama na ndongo pensa que na ngai la valider oyo boye malgré na mangoye na ngai ya mutema mabe mais otali mabe na ngate otali ka musana osabité botete éclaté mangweleka atali donc habité moi na ngai osali mingi pe na mboka oyo tala ba umela tala ba c'est l'orgueil siko mangwele pangoye mangwele pangoye hein obanga te kotanga komba mama Olive Lembe na YouTube boye aussi longtemps vous ne vous a qualifié neti ba nga beta ba été qualifié nini nga naza joueur te qualifié nini qualifié no ba médiocre ba nani par rapport ya nini bandeko nyonso baotala ngo balinga ngai kolabo non ndeko nanga toke malembe ko ba sisusu mala batisi kana lo bango poser question mosusu bandeko so baotala ngai aujourd'hui j'ai totalisé 30 ans d'expérience dans mon métal théâtre batu so ba ko yeba nga sima nga na bandi théâtre na ngai na bas âge na âge ya 15 ans na bandi théâtre alors tant na bandi théâtre na musala batu wa mona miso salite para moko to linga tina mwana ke sa théâtre père na so betanga na bango tout ça mutu na mir makile bimanga na zolo pona théâtre mais père so kufi obenga mort sibita la quand même panga le soki vi na ngeza boza pona théâtre eso ba classe pas so do linga na ke sala yango te mtuzo lisanga lelo donc oka mon tara papa na nga bana ko boya mais musala ngo lelo ata mo sans fona ozwa faki azala po ali yango ko la famille pe faki papa na nga azala po ali yango mais azate obi pasi linga na yo kaka yo siko lalo la muki na yo na ndaku na yo ole hamburger na yo sisi na yo osale koko sana yo otelemi pena po finga kanga te non sepela noté non fingo te mais non sepela noté donc ezama ngole mudetinda yo ya mutema mabe ngala la banzala rouge bordeaux sunde nzala bleu boitré banzale za coloré pour mon nzala so comme le roi pepe na et comme le roi ndeti noir donc banzala bleu boitré na katso ko tuni Fiston Malula l'immortel mon frère otuni Nita Malula na so ba parce qu'on a bazala ndeko na kolina bango ba yebi ba difficulté nini ngana yaki nango obisto vivant nango père azate oswanda vino komika boye oyeba te na osimbela bilobi na ozala ndenge nini alors ngana zui chance autrement dit grâce maman première dame à République démocratique du Congo abengi ngai lava oyo mwana ngiri ne baloba na Bible abenga na kombo na ngai lava musalo sali papa yako ke ko tourner pe na mikili mususu alokola yo qualifier ka batu na mangwele na yo ngana boya pona yo ndozo qualifier ngai il faut nga d'abord na banoza mutaliboma siko na minta nani médiocre mangwele médiocre mangwele nde médiocre mangwele nde mta médiocre c'est bon la valider après Dubaï parce que ça mangwele on est comme sur mitou mabe et même c'est sur mitou muna mtaba on sala calculer vie na yesika zali ça c'est bien na monde entier na bika bata potote même on na RDC o sala nini pona Congo po yo so le bakala baninga bo yo moko so sala nini pona Congo et avancer ba ambassade ko tonga ba peso ba visa te tomoka poto ba nzende to ke net sima mabe de la Turquie de la Maroc yo trouvanga bazo kufa olingo taxanga net nini na mokisho mone neme mbongo na makamwa fait méchant alors na boyi na ngai na loba mususu na oloba ngoti
mais so oyebi kolinga nga te kotalaka nga te mais oui naza mais deux pieds sur les chaussées soko oyebi ke olingaka nga te c'est le moment kotala no nga te zappé mais yo sala pona bato nyonso ti bata te okomo sala ka pona bato balinga non soko bolinga nga te est-ce que bato balinga nzambe te somona muto asambela nzambe te somona nzambe atomboki habité lokola rabi asambela nga te na tomboka te nzambe tomona nzambe aza toujours très courtois nzambe asene toujours ka nzambe donc moto alingane yo te atala yo te nga te kotanga mpe komona nga te koloba mpe likambo na nga te mpo oyebi nga mpe te bao balinga ngai bokoni toujours kozela bakliye na ngai bokoni toujours kozela ngai mamu na kosala bokosepela nango yango na obisa sikoyo teatre nga sika mangola loboko ya gauche na méchant tout mangola loboko à gauche très bientôt pièce la valider je pense que et ça très bien et ko sepel sa non ndenge bolinga la valider o pe bolinga ka ite alobiango ngate mna lobiango linga no la vate ko tala yete tika na yo ko beta pe lisolo na ite et à part pièce o mangola loboko à gauche to c'est soni bon inspiration c'est belle na pièce nga moko egoya pièce na tourner ndamu na village ndamu na kini na potote te na tourner na potote na tourner ndamu na village ndamu na kisasa babali sa mwana 2 ans mwana 2 ans babali sa na chef coutumier oh là suka na pièce yoka na pièce mwana 2 ans babali siye ah c'est que lui au peso ça ba tumtema mais soko lienga to tala ngote zalinga ngote siko boya yoka passe ma te ngabe na za clair na dessin animé zape no ngas o balinga ngai bakubako no chuko linga ngai ngape na kolinga bango so linga ngata en tout cas na sengo bolimbisi ba pièce na tango sala on a compte ya groupe ni oh mais groupe choc mokiliti ngati lo na za acteur sa mokiliti lelo ngati lelo pourquoi tant bolonga digital ozo chaîne mususte aole te ba chaîne na Congo na mbongo te ba chaîne ngala ko futa chaîne te papa na niveau na nga lava na qualité na ngai sans orgueil na mo eza réel eza orgueil te na niveau na nga na qualité na ngai na bisi mbongo na suka sana ke futa chaîne na télévision pona le kana TV te na oti osango te ko chaîne na télévision to futa nga. C'est bon, merci beaucoup la validaire oza na tournage yebisa ngai nani avis du public eza nini chaîne na biso oui nani Didier Masuki c'est mon ami Didier Masuki to kolesika moko to sa quartier moko nembi ke boza beta bale na ba Jason Mayele Mayele wa kufa Jason Mayele ka kufa to beta na ye bale pe son âme to beta na Didier Masuki to beta ba joueur bele ba chinois na keso chinois tele siko ba mama o to tanga ba école moko chinois ba Jason bisika baza ba regretter jogo na biso ko mani mta maboki non o moni tête nga zaki ine poso ki bale yaki pena eloko moya yaki pena na vie na ngai na beto na suka mais biso père so ki strict mamuno so ndo bo yango do taka ngamu na bimena ndenge na famille po na ndimaki ko ndaka mingi banzia na ngai muna balobi mais lobi na kana batika ndengwana ozo mwana même il passe nga ki grand joueur mais loko mane pasteur donc ya biso te o ya ngai yango lelo ezaki nde théâtre ozo mwana donc bato so bolinganga na kanti so na lobaki na mwa temps likolo et pesi bino ba pasi bolimbisa ngai bomoni parfois et ça rappelle kitoko te ngana na famille nanga nana mwasi nanga nana mwana nga na pe na basemeki nanga nana babokilo nanga nana bandeko na naza na mama nanga naza pe bandeko na ngai baza partout dans le monde bakolinga te ka yo individuel na tongo la muki on sala ba propagande moko ya lukuta poka nini on lui vie à la validaire donc ngai na kokuta na mama livre to sola ko na difficulté na ngado na kokuta na mwasa mukonza mboka te ngape na bénéficier na pona musana ngana sango te dona ça te po yoka olingo lo banga na ça te po yolingo musala ngai moi je ne suis pas politicien ngaza simple artiste et comédien donc na ça musana ngai mais bato position ba bengi ngai na kokende na sali musala ngana 6 na zongi ozipe mwa mukeno tena poche na tina poche bato majorité ba bengi ngai mais bato PPRD sur boza bo benga déjà so keno opposition ko yesu boete soki bato PPRD bo benga sikoyo kaka na ke ko sala bato ya nini ya opposition bo benga ne ko sala ba combattre so benga sa bino musala na ko sala
Banetre pe, banetre. So bobenga pe banetre. Société civile, on va dans centre. Na centre. On va benga ba centre. Mais namboka ba centriste, mais namboka monsieur changer. So za majorité ko nyata na opposition te. So za na opposition ko meka ko nyata na majorité. Le baki o changer aux poste koto et sauver. C'est la Bible, tout ça na Coran. Na ndenge ka mboka. Même la constitution c'est zati. Même la carte constitution mboka na biso ezati. Yoko pekisanga na zanga. Ana mboko to ba musulman bazali. Toana ba chrétien bazali. Toana ba science occulte bazali. Yoko pe on la mutesika. On a droite pour yo zanan. Tiens, on a droite. Si le plan naturel tout ça biso sunde moko. Rabi Moussa ça la journaliste ngana ponela o. Osa shwa noti. Ngate mela yo. Ponga na nani pa na yo. Ozanani. Naza eloko te pa na yo. Ko banda loti lobby. Même mangwe na ngawo. Ezo représenter rien pa na yo. Ozolanda. Donc na sala o ngana zo linga na mutema na ngai. Pona nuire baninga te. Mais pona sala na sepisa de baninga. Voyez? Pona sepisa baninga donc ngana za pona ko sepisa ka baninga. Mais soki o linga no ngate yango yo na sengo ta pardon. Zapenga. Telaga petit frère à Jésus, vraiment la vana lobby c'est au moins mingi na olinga o pema na yo et la va lobby ce que olinga ka été zappé na yo. Zappé, pardon, ko tali na sengi pa. Ba client ba Yolande Malula, ba Fiston Malula, ba Anita Malula, Blaise Dezinga Bogara Orléans, Chancel Mbemba Djogo. Telaga capitaine équipe nationale Alta Nengai. Ozolanda. Ozui Mbatiko nani Lema Mabidi na Raja Alta Nengai. OK. Ozui Mtuka Jinyo Kabananga. Yona ba client. Fabrice Mbimba Diouf ba client ba ko tala ngai. Angel Kinkela, tala. Client ya love. Joli Pembele Yvette Pembele na Lyon ba ko tala ngai. Wan sote nga ba client na ba sa majorité na opposition. Ba ko tala. Majorité na opposition ba ko tala ngai. Ba client na nga. Ba sango na ba pasteur ba ko tala nga ba client na nga. Bato maboma. Bato maboma kutu bango ku balinga su makasi ba ko tala ngai. Même Nzambe akotala nga pona mwana OK. Siko yo so petit frère Jésus. Na siko leki pa siko yo so bona muto tikeka yo moko. Donc ndeko nga limbisa ngai ko lukila nga mabete. Lukila nga bolambo. Ezo za combattant. Ezo za maître. Ezo za politicien. Ezo za pasteur. Biso to za ba congolais na lingi ba tuno so mingi. Mais siko lingo nuire nga okutana na fimbu ya Nzambe po okutana ngai. Nguruta ngwelongwa to te batamango fo ko bonga bango. Merci beaucoup la validé. Je pense que ma dédicace c'est Koki. Non, ma dédicace ali. Nazabat lokola ya na ngai Pierrot Malanda mkonza ba terroriste na Belgique na Yves Yudi Kanokaka ozui Lisette Kasinge. Tali mtoko Lisette Kasinge ozui Babi Oasis. Malembe te. Oasis. Non. Babi Oasis a juste venu na kata Dubaï. Adebayo Silu, Joël Eyanga, Nakobo Sanatien, Prince Yaweli. Prince Yaweli, Prince Yaweli, BCF zone 1, Nakata Houston. Très mignon, très beau, très gentil. Prince Yaweli, un gars très bien. Très bien. Très beau. Déjà le but très non, Nazoko Semisango parce que Prince Yaweli a comprendre que les Congolais m'ont sepelé ma casse la validé. Prince Yaweli l'a validé à sepelé no ma casse. Donc voilà Lisette Kasinge. Moi na moko mopao kitoko makasi oncle Simon Oluvoalu baza immeuble moko na de Londres na Charlie Malou na Suisse. Oncle Simon Oluvoalu à Pache. Aussi oncle Sebangima mobala mama Rachel na Saint-Étienne. Charlie Mafouila mobala Trifen. Bango na kata Saint-Étienne. Joli Pembele Yvette Pembele. Wana nabiten ni na koloba mais. Merci beaucoup la validé. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci à Angel Kinkela, merci vraiment. Merci Koyago Belisha Fumwa Bilele, maman Nari Randi Luwawa. Merci Panayo, merci pa maman Milinzemba, Motema tous Pepele Ambetolo. Merci papa du Val Kasongo. Un mouyaka sans complexe na Montréal, un mouyaka qui se respecte. Un mouyaka ya aspect papa du Val Kasongo merci Panayo. En tout cas bandeko balingami ya mono te bota langai début na ngezaki libala Ariashu na Mike. Ariashu za actrice na bino
boyebi nini apesi théâtre bosepela na kobala na ye bosepela na vie de couple na ye do bosepela makasi et lobi pe lobi ko bande musu ba kobala bosepela na biso en tout cas bosepela na biso bande ko na ngai tabo yaka na kisasa surtout bande ko poto no bya mingi tabo yaka kisasa moni lava lava na musoso sa ko tabo anuka makolo boy lava zo toka ka boy lava ngo bomona kapasi mais tant o lukilanga nini bolamu mais bolamu eye yo ngo lukilanga su mabe Vraiment. Ato ça quand même réaliste bolamu ngo payer ngala valer na matipe na avion na ke tourner libanda mboka na ke sa tournage libanda mboka mais bandi soko sa campagne tele kuta kaboye azongisi boye abapesa ke poison apitla batu boy ndeko nanga o luka bolamu nanga na mabe nanga kaka Mais batambe bo luka boye baba honte. Te ngaza tiko ba na sala na ko identifier ka mangwele nga batu boye na ko tanga komo mutu te nza besoin ko tanga komo mutu na so identifier ka mangwele no ba chepso le peka gauche en tout cas bande ko balinga bo vérifier et bébé sa biso mitu tozonga quand même batu to lukelo na nzambe nzamba limbisa biso nzamba purifier biso po to lingana so to lingana ka lelo 3 jours c'est trop boko banaza prophète du monde Congo ko s'envoler. Merci beaucoup la validaire. Je pense que c'est le même message au Jésus-Christ de Nazareth à Yakinango. Ceux qui t'ont mis là qui ont bien avant. Mais le Jésus n'a été. Tata. Merci Fiston Bastien de FB International. Merci vraiment Nabino Nyonso Bolandi. Tony Boulakati Nabo Sanyote. Merci vraiment Nabino Nyonso. Merci à Bogo Sanderson ainsi qu'à Wilson Bilili, Willy Songa. Merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Avis du public toujours. Ciao. C'est totalement